Exemple TV Kitoko. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai bokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki Nambuya pakungoro petiso naningisa opetiso nazobe komande libota mobimba oyo na maboko na yo Seigneur bonga bano elongo na bandeko nyonso bazala kola kuna basala kati na maboko na yo elobi soki okandi bapoto bofongola te soki mpe ofongonisa mpe okandi azali te. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Ya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.
napesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngayo yo yesu yoponinga lelo yoponinga mosali pona tatola komono pona nini yangai bomo ipasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambo yo ntango makasi esilaka aya yesu yaka osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zameranga ata pasi ata minoko kobwakanga te yesu na ngai ata kutu na bungi nzela nzambe na ngai nabeleli yo tala pasi eleki nzoto me putolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini nzambe na ngai tikanga te soki asiki ngai akokweya nzambo yo jalanga ngai tata nzambe nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo eza nzela ya liwa te ndenge eza boye biso nyonso tikona kokuta na nzambe esengeli ya biso tokufa bible ezobana biso il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir donc eza likambo ya kokamwa te tozobondela kotika bandeko na biso oyo bazotelema sikoyo komema nzoto ya ndeko na biso na lilita esika pe ekomami ete tokuta na mabele tokozonga na mabele tozotika sheme na komona boka nzambe yango wana biso totie motu na se tozobondela papa merci parce que yo merci
na mabele tata ikete mabele kokwa maye ya maye na kimia wewe ozali nzambe mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya komiake azonga na moto akelaki mosembela yetembo yesu amataki kulusu lokola kielonga yango na yendela yenze Mama
Ce discours moko pour ça la pour la maman la bango. En même temps, dans 10 minutes déjà, on va au cimetière. On va te prévoir dépôt à la gerbe de fleurs. Mais tu as la carnet, la biso et un registre de condoléances. On est en présenter ma condoléance n'a pas ya libota la bango avec le cas awa pour le savoir moko moko aussi moi signature aussi peut-être moi souvenir moko le qui ça la maman ngina. Au combien on a page, il y a des pages, il y a beaucoup de pages là. Mutuna mutako ko leka la kombo libota na ye a combien biso mo le roman on a 4 livres on a to gardant comme souvenir. Il y a pas de assistant qui biso pendant que tozo ki liwa ya maman na biso. Mais pour l'instant, tozo ka discours au moins la bongisa ki et puis après discours on a to ndoleka déjà mo roman poto signer na registre na biso. Je me relire juste un petit discours que j'ai prévu pour ma mère.
Nous sommes tous réunis en ces jours du 17 juillet 2020 pour rendre un dernier hommage à notre mère, grand-mère, belle-mère Ngina, qui nous a quittés depuis le jeudi 9 juillet 2020 et a repris sa servante. Au nom de tous ces enfants, je voudrais lui lire ces quelques mots pour la dernière fois. Les mots nous manquent pour exprimer la douleur que nous, tes enfants, ressentons présentement. Toute la famille te pleure, maman. Tes amis et connaissances témoignent qui était bien fait. Maman, où es-tu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton cadet, de ton fils cadet, maman. Et c'est aujourd'hui que tu seras enterré loin de Yaya et moi. Maman, j'arrive pas à supporter cette douleur. J'essaye, mais je... Maman, pourquoi nous quitter juste quand nous devenons des hommes et des femmes responsables? Maman, tu ne nous as pas donné la chance de nous occuper de toi, maman. Tu as préféré te sacrifier pour nous. Et juste au moment de la récolte, tu t'es décidé de prendre l'envol pour l'au-delà, maman. Tu paieras des papas et de mes frères. Qui jouera ton rôle et accomplira tes tâches de mère, maman. Hélas, car ces personnes, ces questions ne seront jamais résolues. À 57 ans, toute forte et belle, mais la mort a eu raison sur toi, maman. L'homme propose, Dieu dispose, dit-on. Si c'était la décision des humains, si c'était la décision de tes enfants, si c'était la décision de toutes les personnes qui sont ici, maman, on n'allait pas permettre que tu puisses nous quitter, maman. Tu nous as promis d'être présente pour nous tous les jours, tous les jours de nos vies, maman. Mais te voici partie, maman. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné une mère magnifique comme toi et glorifions son Saint-Nom pour ta mort. Nous prions pour le repos éternel de ton âme. Merci, maman, pour la bonne éducation que tu nous as transmise. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi, maman. Tu nous as appris les chemins du Christ et aimer les autres sans rien entendre en retour. Repose en paix, maman chérie. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Parce que là, n'arrête pas l'amour. Nous t'aimons, maman. Tes enfants qui t'aiment et t'aimeront pour la vie. Et je crois bien que toutes les personnes qui sont ici aimaient aussi ma mère. Si nous pouvons dire tous ensemble que son âme puisse se reposer en paix. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli bangoyo balingaki nga moto te akosolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelelaki butu nyonso nayemisi ya matama na ngai etondaki mpinzoli Pourquoi tu as signé? Dis-moi quelques phrases en mémoire des fêtes de Bisso. C'est déjà prêt.
La base que circonstances veulent se retrouver, ces circonstances où ils allaient pour faire ce mouvement se passe. Et ces circonstances, des fois, où tu as raté dans ta vie, mais selon Dieu, ils ont bon. Zambé a pas le mouvement. Pour faire ça, matoi, tous en a instrument, ils ont mon bongo à sec. Zambé a pas le yo. Tant que yaka na matanga, toyaka poto mona te mais toyaka des fois poto te yama. Parce que liwa eza liteya, ezoteya yo, ezoteya pe biso. Des fois au botami, nano tikala ko participer à circonstances ya boyete, mais laisse-moi te dire que ce matin, Dieu veut aussi t'interpeller à quelque chose. Au manek oyebe kendengo botamaki, un jour pe mukolo ya boye et ko comme le pe yo. Ndenge to vandi boye, tozo lela, mitema pasi. Pour nani, pour être plus cher. Azana bisote, des fois azalaki grande soeur, des fois tante, des fois maman, des fois ndeko, mais na tongo lelo azali longo na bisote. Alors il faut pas être que mukolo mosus, mukolo net ya boye ekomela yo. Nzambe apambola biso. Voilà pourquoi na moment ya boye, kozala na kati ya distraction te, Nzambe ko interpeller pe conscience na yo na eloko ata muke.
deux fois na distraction pendant que même sa vie na yo et ba kozongisa bomo na yo na nzela oyo ezali malamu parce que la mort existe mais la vie continue. Pour na mama esili mais pour na yo vandi na ngamu transport boso awa bomo ezana. Alors toi yeba ketangu mukolo ya boye ko le pays yo sort na yo ko zala ndenge nini. Voilà pourquoi sans plus tarder dozo pesa moi exhortation muke même dans 10-15 minutes et yeba ko sunga biso pona nini parce que maman na biso atiki biso azalaki mu Kristo azalaki mupangandu te alors tokoleleye lokola mupangandu te toleleye lokola mwana na Nzambe pona kotosa liloba na Nzambe tokotela même likolo pona 2-3 minutes totanga eza lilobo oyo esalaki yo ozala nga mpe nakelama. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alors tant que ozotelema likolo c'est-à-dire ozorespecte Nzambe po ata olingi ke mokolo ya boye mpona yo ezali Nzambe apambola biso. Toza na kati ya mokanda ya psaume 90e chapitre nazotanga 10e verset totangi na kombo na Yesu. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'entire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous enveloppons. Je reprends encore. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'entire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous enveloppons. Amen. Zambe apambola biso to beteli kolo maboko bien. C'est la mort. Je pense que Genèse a son nom Colossiens va faire ça pour 120 ans. Mais David a son nom pour contredire. Que ce n'est plus encore 120 ans et puis on va y appeler nous vendre na te. Parce que mon toi ça que yo zala après chaud une durée bien déterminée. Comme ta durée bien déterminée et Seigneur oye que na durée ça m'a fait chaud comme kamandengeni. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. David a zolo bandi Colossiens va faire chaud tout. Et son âge de 70 et le plus robuste 80 ans. C'est que attends on limite attends au boy un jour au cause de l'homme na bisoté. Bisopé to kotira manenga musukisika. Ça m'a pas molé. Tellement que nous connaissons limité, vu dans le Kambamandé. Ça dit, on doit raisonner bien. Il y a que vu dans les limité par rapport au calendrier, il y a Nicolas Zamba Pessinga, à quoi il y a le Lengeni, n'a pas eu de temps de se finir. Ce qu'on a dit David en 89, à Zorobateux. N'a pas eu de pica, sans que Alec Nazela est roi. Pourquoi il est d'accord? Mais qui devrait résister éternellement? Non. Attends au salut du soupe, attends au salut du soupe. Parce que ma Paul n'a pas été basé sur les pots. Ma Philippe basé sur les pots. Ça m'a pas moulé du soupe. Jida a mis Djembika pour attaquer Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Comment il se passe? Pour le passer, tout ce qui te met, mais elle ne peut pas acheter du soupe. Dès que tu m'as dit, tu vas au Koufa. Dès que tu m'as dit, tu vas au Koufa. Mais si tu en tant que moi dans la main. Quel sera ton sort? Parce que Apocalypse a Zoroba, Akoya n'a ni foot et le monde ailleurs, pour le confort de mission, pour l'andissémisala naïe. C'est que la scène à moi, le point de Nicolas, est bien limité. Il y a qu'après cette mort, il y a des choses qui t'attendent. Il y a les gossos et ça pour dire que bon, il y a c'est bon, il y a mis balai et ça dit mort, il y a souka. Même si on peut pas pour la carte de distraction bien aimée. Benga matoi na yo, côté mon efu mato moi lelo. Tu as encore qui fait sur la planche, ya koyamba yes, loko la mokonzi, fait mon bitisi na yo. Oh, et le telo comme côté. On porte d'abord votre tête devant la mort et le telo comme côté. Bien aimé, attends aux gens à mon côté, coronavirus et comme il va entrer dans les États-Unis, comme il va entrer dans l'Italie, la France casse Bazali. Et si quand le docteur n'a pas licencié Bazali, mais on a un état de pays na biso. Ce qui est en bas de la télévision. Ça pour nous marquer, mais tout en amour. Ça pour nous tendre marquer. Et ça pour nous l'équipe de nous on a mal fait la quitte au côté. C'est que bon niveau Nzambe et pas na yo ezana. C'est que Dieu va t'amener à comprendre quelque chose.
ke abomi yo pamba te parce que nzambe akobatela mutu kaka na pamba boye te soki nzambe azobatela mutu avec une mission yake mutu wana un jour aretraité gloire ya nzambe azareflete elongo na nzambe. Est ce que la vie na yo ma soeur mon frère ta vie reflète la gloire de Dieu? Tala makolo na yo kotiaka yango na nzela nini? Tala motema na yo ekendaka na makanisi nini? Baprojet nini emaka na motema na yo? Ata kozala baprojet est ce que ekotikala mpo na éternité? Bien aimé, ata ozolia ozomela yeba ke chaque chose a son temps. Ya enta moto ozobotama eza mpe na ngonga moto wana lisusu nakati ya bomoi te. Mais na intervalle nzambe apesi yo bomoi na yo eza wapi? Il est temps oyamba mpe yesu lokola mokonzi mpe biti d'ailleurs mpona mama na biso toba tozolela ye. Mais mokolo oyo ya yo okozala wapi? Ifa bangando bakolia yo. Des fois avion kotumama na mipepe kuna ebembe na yo peut-être emonani te. Mais ya ndeko tozomona yango awa en direct. Mais ya yo ntango bato bakobanda kona ebembe oyo ya yo bakobeta lisolo nini? Azalaka mwana na nzambe mpe azalaka moto ya milangwa, azalaki moto akisi, azalaki ndoki, azalaki nganga. Bible ezobe na apocalypse na ntango wana ntango mokolo mokili akotele bango banda kosambisa bantu oyo kombo na bango ekozala na kati ya buku ya bomoi bakende na esengo ya suka. Mais bantu oyo kombo na bango ekozala kuna te esika na bango eza lifelo boye akosenga mai esanza bato mai wana eboma, akosenga banzete basanza bato bantu wana baboma. Nazomituna sikoyo oza ndoki olia bato na kindoki okosanza mpe bato wana ndenge nini? Yo oza nganga ozoboma bato tous les jours na kibunga okosanza bato wana ndenge nini? Ozali kolivre bato na mbongo. Oui, mbongo eza bien, mais mbongo eza na dire moko bien déterminé frère. Ose trompe te kotanga eza kozwa bongo ya se kote kozala kitoko moto nyonso toza concentré makanisi na biso liboso na nzambe. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Yemba, alléluia. 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 Oh, Yeshua, salut. Yeshua Zalizame nalingi Yeshua nalingi Yeshua nalingi Yeshua. Alléluia. Oh maina yamba Yeshua namba Yeshua namba Yeshua. Alléluia. Oh maina pona Yesu napona Yesu napona Yesu. Alléluia. Ozo sambele bisuko jali kolandisa exhortation na biso muke sambela au nom de Jésus bisuko jali sambela d'abord pona ko moina yo poto e côté mu passer à côté ya mama na biso interpeller motema na ngai Nzambe ya koyamba yo lokola mokonzi pe mokonzi nanga pe kotika banzela nyonso ya mabe na kotambola. Je comprends que mikolo pe biso eza mikolo ya pamba ezoleka mbangu lokola mopepe nalingi te après liwana ngala te na tifelo nalingi mpe nabika bokonzi ya likolo Nzambe yokelanga mawa nafongoleli yo motema na ngai nalingi okota na motema na nga ovanda elongo na nga natambola kolandisa makanisi na nga te me natambola kolandisa liloba na yo parce que vanité de vanité tout est vanité. Liwa ekabolaka mwana na mama na ye, liwa ekabolaka mwana na papa na ye, liwa ekabolaka mutu na ndeko na ye sans compter la volonté ya famille. Yahweh, je crois ce matin que l'amour existe. Bien aimé, prie pour ça l'assemblant te circonstance oyi kolongola kibonzambe te. D'ailleurs nous on ressenait beaucoup ces zambe yango parce que Dieu t'aime encore plus. Sambela ma soeur, sambela mon frère. Ne te trompe pas, l'amour existe mais la vie continue.
na circonstance oyo nabanza que ezali circonstance oyo ezali mawa mpona moto nyonso. Même Yesu devant l'élite ya Lazaro, Bible ezoloba que Jésus pleura. C'est que na nzoto oyo esalaki ye pasi ya komona oyo abanda kolia na ye azomela na ye me atiki ye nzambe na likolo. Mais selon yo hasard eza te, parce que na plan na yo oyebaki deja ke na mikolo neti oyo tozala elongo na mama te. Job azoloba kombo na yo ekumama parce que yo ndo mutu opesaki, yo nde mutu mpe osepeli kozwa lisusu. Yango biso mpe tolobi kombo na yo nzambe ekumama parce que yo nde mutu opesaki biso mama na biso, yo nde mutu lisusu osepeli kozwa ye. Soki ezala mpona effort ya famille, hôpital des fois il aurait pas solution. Famille va salir effort. Mais tellement que c'était déjà ta volonté, Seigneur. Okishi mukano na yo. Tika molimu ya ndeko epe mana kimia. Zambe me pona ba oyo ba yambi yo tongwa lelo. Lokola mokonzi na bango. Pe mobikisi. Bible zola na mukanda ya Jean 1 verset 12. Ozali kopesa bango makasi akokoma bana na yo. Oyo bobotami na nzela ya makila na zoto te. Mais oyo babotami sika na kati na volonté ya Nzambe. Tika ko banda lelo volonté na yo est s'imposer na vie ya mon frère, ma soeur, oya yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi ya vie na ye. To pamboli kombo na yo parce que za malam na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe na biso apambole mutu nyonso, tobeteli Nzambe maboko. En même temps, on a battu un retard, on a eu un registre de condoléances à César Awa. Donc, on a signé la combat de Botanae. On a signé. En même temps, on a mis la musique jusqu'à ce que on commence à la cimetière et on a enlevé à parents. Merci. La Bible, il dit que moi aussi, à Jeanne, alliance na mobile na ye, dans mobile azana no anti. Mobile moi je peux agir libéré la base alliance. Également pour la base, une fois moi j'ai activé alliance ou là et ça ça va pas pour les bisous. Alors ils sont en tant que ban dans Zambie, et ça la matambo pour la vente de l'entente. Parce que avant Polo ma botte la bisou et que la Zambie de mon bazalaka. Donc dans cette circonstance le Banazambe, il y a des références pour la mission. Le Christ, il y a l'église, voilà pourquoi nous avons ça, là, Basali Azambe Mosusu, au Bakosa, il va être au Jali. Avant pour ça, là, il faut s'amener là, Banaya, le Bisso, oui, et le na famille, au Baza présente. On a recommandé bango pe na kati na maboko na Nzambe. Pourquoi? Parce que tant bazali ko traverser un moment de faiblesse, au des fois condiment des à Bokika. Yana mère bisiko jali okosambela pe elongo na biso. Bible lobi bipai bato mibale misatu basangani Yahweh azakaki na bango. Kanda elobi te parce que l'ensemble na pesa na mutuya. L'ensemble d'abord pour na bana ya mama bango mibale ko baza sur place parce que bango baza pe na Angola baza sambela pe bango kuna. Simane to ko sambela pour na bandeko parce que bango baza bana babotami mais bango baza bandeko na mama. Ya ke mupepe wana elande subana te parce que na faiblesse wana ya au thème ya kozoka moto ko se perdre. Diable peut profiter sur moi. Ya maman accueille comme sur moi na zobela makashi akomi sur na koma bien soudé. Alors nzambe oya biso oya lobi ke soki ya kangi bikuke moto ko fongola zate a protéger bana o elongo na ba baza kuna parce que bango mi bali bazali ko représenter famille na bango modimba. Nzambe apambola biso. To sambeli au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, Zambe na likolo, Zambe na nguya, Zambe na bikamwa. Yo lobiko ozalaka sima ya maloba ya basali na yo, pona kokokisa yango. Zambe na sepeli Yahweh ko. Na nguya pa pouvoir opesi biso. Na ningisa opesi biso. Na zo recommandé. Yo ndote ko bimba oyo. Na maboko na yo Seigneur.
bombabano elongo na bandeko nyonso baza na ngola kuna basala kati na maboko na yo bible elobi soki okangi bapoto mokongola aza te soki mpe ofongoli nzambe okangi azali te qui peut dire oui quand on dit non lamentation à Soloba qui peut dire qu'une chose arrive si l'éternel Dieu ne laisse pas ordonner Jésus Christ Mukande Soloba l'ange de Dieu campe autour de tout celui qui le craint pour le protéger, le sécuriser Samba Monende Tikonfilika Bono Kadramo Wakola yo Sidika Bango Zambe Kadrama Kirana yo Bipa Ewa Bisenyo Ndoki Akomo na Bango te Kanga Akomo na Bango te Liwaye Akomo na Bango te Milimu ya Bawe Akomo na Bango te Zambe Monende Mukande Lobi il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants Samba Lord Moutoa Zamba Maya Batu Tango Zango Lansi Une fois assis à souffrir Moyoka ni wane Sini Zambe Monende Zambe la Bilaka le Dieu glorieux qui est un Dieu de vivant et non plus le Dieu de mort Bombabano Nashena ililingi na yo Nazotelemele mipepe ya malade mipepe ya liwa mipepe ya accident bavisitation ya milimu ya bawe nazopesa yango mitindo Seigneur ekende mosika na bono ata babaza na ngola sur place ekende mosika etika ligoto au nom de Jésus milimu nyonso ya bandoto ya mabe ya bato bakufa nazopesa yango mitindo Seigneur etika bono ekende mosika au nom de Jésus force nous sur réclamation limitation d'âge complot nous sur bandok na banganga nazali côté le melango ekende mosika au nom de Jésus Dieu de grâce oya kufi aza mama na mobateli malamu Nzambe eza yo parce que ata moi soki aboti mwana ntango pongi eyaka mwasi wana yebanga ndenge mwana azolala te mais yo Nzambe mutu olalaka pongi te mais onimbaka pongi te Seigneur ozali kobatela mwana oyo mopanzi ya mama na ye alali pongi ozombo mabe ekomela ye tika mpe lisusu nzambe obatela libota oyo ata mama aza te yo nde papa malamu Jérémie azoloba toi Jérémie avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère je t'avais déjà choisi je te connaissais je t'avais déjà établi prophète des nations Zambe na bilembo qui dira qu'une chose arrive ceux qui ont colopé yango zela te bomba bango Seigneur parce que Esaïe 48 16 ezoloba dès le commencement Seigneur tu n'as pas parlé en cachette et dès l'origine tu as été présent singa bango na kati ya makila na yo milimu nyonso ya bawa Nzambe mona bango te mama ya bato aza mama ntango aza en vie une fois akufi esili ça appartient à l'histoire yo nde okomi sikoyo papa na mama ya bana oyo kamba bango Seigneur elongo na bandeko na bango nyonso mokonzi zinga bango na kati ya lipata ya nkembo likozi ya moto de la permanence ya Seigneur Yesu arme ya lor na eprotege bana oyo meme na butu meme na moi oyo akotelema meme de près meme de loin mpona kobokela bango mauvais sort akutana na mopanga na yo yakelobake mama akei atikali sikoyo sans couverture akosi yo nde couverture Yesu ya sor bomba bana oyo zinga bango kati na elilingi na yo namona Marie ya bota Joseph ayebi nzoto na ye te Gabriel azoyebisa ye l'ombrage du Tout-Puissant te couvrira j'aime encore ce matin l'ombrage du Tout-Puissant Seigneur ezinga bana oyo tika mwinde ya buyenge bene ezinga bango Seigneur grâce à qui bon Nzambe accompagne bango bacha mandanga ya makila na yo Seigneur tika grâce à qui bon Nzambe arrose bango Jésus toute arme forcée contre les vies même de près même de loin soit vouée à l'échec au nom de Jésus que l'ange de Dieu marche avec ses enfants pour les protéger, les sécuriser que ta grâce les arrose Seigneur que ce qui a été difficile oh Dieu devienne facilité ce matin que l'impossible la peur devienne possible nous sommes David ensemble avec toi Dieu nous ferons des espoirs et toi tu écraseras nos ennemis Sala eloko na bango Nzambe komisa bango balongi na kombo na Yesu amen. Zambela pe pour la famille
parce que likama ekangi biso na muntu aza na ntango na ye. La Bible dit bien, le salut est individuel. Kuna muntu aza na lolenge ezali kokamba bomoi na ye oyo ake eza konga na ye ndenge nzambe apermete bango batikali nzambe oyo moi basécurize mpe bana oyo batikali. Voilà pourquoi bisika ozali ozali kosambela nzambe aprotege bango ya moto mokili oyo akandi mpe akomi te tosambeli parce que bible ezoloba oyo ekelese ezokanga na mokili lolo mpe ezosala nini ezokanga. Ekelese eza mabaya te batoli te ekelese eza bantoma. Nous parlons comme des bouches autorisées ce matin. Il y a quel niveau, quel que soit porte de côté et si ça suffit, c'est assez. Ça m'a porté ma voiture. Surtout malade des élèves qui malade de ma fait sa guérison. Parce que mon maman a traité mes 15 ans avec des boutons de ça. Au Chambéli, on a des Nalicolo, Zambé Mounene, yo le bien, parole est venue au Colibisa, au Colibisa. Nelo Lengue, Jean-Pierre, 22 à 23, à Salicoloba. Chaque personne avec les gens qui nous ont sauvé là. Après, la maman a dit Mbomba, Bachele et Maboko, la Congo na Yesu Christo. Attache à l'équipe avec, ma soupe na Yesu Christo, Colibisa. Voilà pourquoi, Seigneur, nous allons compter sur le fait qu'on déclare le voilà. Parce qu'il a mis la yo. On va lui voir que on a le Seigneur. Attends, c'est pour moi qui a dit moi. Il y a quelqu'un qui s'est famille haute. Et maintenant, maman a dit toi, elle dit toi. Comment on a quel âge de la yo, Seigneur. Quand il faut que moi, on a dit moi, c'est mon bimba. La maman, on a le Seigneur. Il faut y voir de ton œuvre, Jésus. Et puis, il faut qu'on a pas monté. Il faut y voir de qui. Banganga, magicien, Banganga, le pugnant. On dit possible à votre Seigneur. Ceux qui ont carré la porte de Jésus, mon Congo les armées à sanité. Ceux qui ont Congo le Seigneur, mon mari à sanité. Tu dois bien pour cette famille. Tu fais contre cette famille, Seigneur. Tant bien sur le bas, oui, tu fais du non. Sans même mon aîné. On ne peut pas la question, mais il y a mon Seigneur, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est ta parole qui est puissante. Pour délivrer, pour protéger, pour sécuriser. C'est qu'arrivé à Donasa, et c'est ma famille haute. Toi, d'ailleurs, et c'est ma famille haute. Na pouvoir faire ma tâche au président. Na aucun de moi là. Nous préférons sur l'Ivoire. Nous préférons sur la maladie. Nous préférons sur la limitation d'âge. Na aucun de moi de la famille haute. Et le roi, et le Messiah de Kaouba, au nom puissant de Jésus. Yo moni wa fuki na so preso mitingo na tongo lendo kamata bisaka na yo tikali boto wo kele bisika kauko au nom puissant de Jésus. Zambe ali pata ya kembo, zambe ali pata ya moto tika Yesu na ngai osinga liboto na kati ya makila na yo na moni Israeli na kati ya Egypte. Seigneur po bakende kolonga na kati ya buhumu zopse Moïse. Vous au monde, même famille par famille, va y moller. Va comme on va tchali pour la bande pour la bango. Tango Jacques vous dans 0 heure. Après vous distinguez bande pour les hébreux, na ya ba égyptien. Yango na 5 makila ya ye et l'équipement ya même wana. Et ça la sécurité pour la famille. Colossiens 14 sur la croix tu as effacé, Seigneur, l'acte dont les autres nous condamnés et qui subsistait contre nous. Même ceux qui vont se battre, bango nanga ya caché ba ouais. Makila na yo elongo lango nom de Jésus. Ata basi batcha nanga ya kufa, ya ba malade zanga kombo. Tika makila ki bo zambe longo lango nom de Jésus. Yahweh zamba lola. Tango yo so longole longwe. Ndoki mon côté, yake après matango. Atika la zona de la maman mo ti mono ya kufi. Ou bien bande ko batika lité. Oya bana misu mabe. Je prophétise comme Élisée. A de la frappe avec les mains. Même à te prendre à de loin. Oya ko tellement de part et d'autre. Pour ne pas les sous famille oh. Pour simba moko na bango. Akuta na mo bank na yo. Au nom puissant de Jésus. Yahweh Seigneur Jésus. Tu es un véritable Dieu compatissant. Il y a pas compatir na mité mais au cas Seigneur. Yonde moto yebi ko chaki na kacha mote mawana. Yesu kima mo kino ko pesa mote epese me la bango. Nyonso ya division, nyonso ya tiraillement, nyonso incompréhension, nyonso mésentente. Na pesa mo kitindo ke mutika na kombo na Yesu Kristo. Bible dit tout
Toute maison divisée ne peut jamais subsister. Yahweh Zambé, si comme dans la carte à Bomoko. Parce que dans Jean 17, on va faire. Comment nous sommes un? Naninga est fait là, on va un. Pour les nains, quand tu as Bango, Bango, quand tu as là, puis tu as yo. Naninga pas du monde. Basa pour la Bomoko. Motema Moko. Pour l'Ingo Moko. Mayele Moko. Pour le Moumouna, pour ton rapport de discuter. Merci Jésus. C'est la mobate. C'est la mobilis. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Mettez les amis mabo. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit en doto et non la rabatache. Sopilini cosa na tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appellent exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple de télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise
TV. Au monde a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, ils ont bêtise parce que biso kuna bêtise exacte. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à l'okuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner. Et ça un exemple télévision. Zéro bêtise de télévision et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotala nga yo linga Barezi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino zéro bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoi. To fongole Léopold. Zéro bêtise TV. Zéro bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise zéro bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise, ya kafu, ya kafu, ya kafu. Barezi Baza, to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino zéro bêtise de télévision. Tout le monde on a zéro bêtise de télévision. Alors tout ça, on peut na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako bakomara s'abonner. So au côté na YouTube, au bêtise zéro bêtise TV. Au moins on la place na rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien zéro bêtise TV bah maman bah maman zéro bêtise de télévision moi on a bino bah maman penanga na moi on a bino alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na zéro bêtise de TV. Zéro bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à zéro bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à zéro bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi on a bino yo Barezi Baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à zéro bêtise de TV. Bon théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana borota la en famille. Émission papa maman bana borota la en famille. Zéro bêtise de TV. ZB Télévision, zéro bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où t'as pour un Barezi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo eza. Zéro bêtise de TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à zéro bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un zéro bêtise de TV pour rater. Zéro bêtise de TV. Exemple de TV, zéro bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle, on a besoin de théâtre, musique, gag, film, il y a solo, il y a bêtise, minutieux, il y a bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman o pena bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi Barezi Baza. Exemple TV boti zéro bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube bêtise zéro bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Bémission nyonso banokota ba gago ba théâtre tout et banokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo zéro bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner